Il faut quand même respecter cette institution aussi. On ne peut pas se permettre des langages orduriers ici. Non. Moi, je ne vous empêche pas de parler. Venez parler, dites ce que vous voulez, mais avec beaucoup de courtoisie et d'élégance. Si on a bien un parcours politique à dire que c'est ça au cas moi. Délit c'est ça un débat banal politique. Délit c'est ça un oui, oui. Non, non, délit c'est ça un parmi les bateaux d'Olinga, token dans ma négociation politique pour tout ça, pour partager pouvoir. C'est pourquoi Biso Tobi to empêcher ma camarade négocier la maté. Biso faut préparer l'élection. Papa Christophe Mbosso, na papa Patrice, c'est ça nga bazaki bonos na bureau politique. Alors, Biso na kati ya sociologie africaine, mwana ya moninga, akobenga jamais moninga ya papa na ye na kombo na ye. Exemple, nga papa na kombo na ye Michel Tombo. Moninga ya papa na kobenga ye jamais. Na kobenga ye Tom Sous, na benga ye Monsieur Landou, na benga ye Monsieur Christophe, na kobenga ye papa. C'est ça la nature de la sociologie africaine. Mais kasi mwana ozo benga moninga ya papa na kombo na ye, mwana wana to benga kaye aza impoli. Mwana za lokola rideau. Tono so tambolaka a pesaka wapi a miroataka éducation ozo na takati ndako na bango. Comme ye alingi aluka akomona makambo. Na to benda bango matoi. Mukolo oye akoya na kati ya kanduka. Mukolo wana horloge ya jugement dernier et ko afficher minute 00. Et ba conséquence oza na kati ya makambo wana biso to ko subir yango. Comme activité au nyonso to ko sukisa yango le 4 janvier. Ou wapi ba structure de la jeunesse to ko présenter yango devant autorité morale de la partie na ba kambi ou a parti to na stade imka. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel. Check. Escalade verbale entre le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Mbosso Kodia, et l'honorable député, chers collègues Ndeba Benganaka, l'honorable Délice Sanga. Qu'est-ce qui se passe entre les deux poteaux? Outaki bongo ko assister ne moi mbutu poteau te ko leka bongo kuna na Kanluka wapi ba yimboka ba ndongwana ki entre bango e ko ebana te mbutu wana to yeba tolobaka soki likambo ya li tokendaka vraiment mbango esika bayebaka koloba to mpe bayeba lisolo bango nde bapesa biso biyano oyo nde bino bozalaka nango bosenga kasi tosangani awa na bandeko na nga bapanzisango oyo bazali bongo ya Congo Info 24 télévision na ensemble na Correcteur News TV nde tokodécortiquer maye yango et puis na actualité ya mboka nini ekolobama pe nini ekosengama surtout na maitali bongo jeunesse na bine tozwi mpo na bino moko ya mokambi ya jeunesse ya kati ya parti oyo tobengi bongo CRD ekamamaka bongo na président Mbosso Kodia na boyende babengi na kombo ya Trésor Ntombo yende azali bongo invité ya mokolo lelo oyo na kopesa mbote na invité mbote na yo mbote bandeko ba journaliste ba pandisango et puis mbote na ba pandisango bandeko na ngai ndeko mbote madame journaliste ekosengela mpe na bandeko baye bapenza kombo kombo na ngai ancienne Mbemba journaliste na Congo Info 24 TV. Ouais, merci beaucoup ndeko mbote madame la journaliste et puis kombo Kombo la ngeza Mutombo le présentateur de l'émission Nganda ba Patriote na Congo Info 24 TV. Vraiment, ah, on va le bizali de bitumba bilombe quoi. Jeunesse contre jeunesse. Ah, ils ont la jeunesse. Alors, toi, kara mingi nde balbalbaka. Jeunesse, nde azali cœur, azali centre de développement ya mboka. Bato pe ba utiliser ka mingi ba pays politique ba utiliser kaka jeunesse pour na koluka force na bango. Alors, lelo oyo na mambo salama ki kuna la kanduka. Tonito tuna nanu ye moko président ya jeunesse na kati ya parti politique CRD Aïbisa Biso, mon mboka Trésor Mbote et puis Aïbisa Biso, vous allez président il y a jeunesse il y a CRD. Ndenge nini vous allez ko mona face na bino l'honorable Délice Sanga oyo dernièrement tolandaki babilili aye na Kanluka pe bayi Kanluka ba attaquer ye o ya ko kokota makolo kuna te ngambo wana ezali ya yite. Merci beaucoup Bapanzi Sango puis merci na ba téléspectateurs ya ba différentes chaînes na bino
En tout cas, ezaki visite surprise na moni na tongo boye ko zwa ngai na résidence pendant que na wanda ko bonga na bima. Mais comme devoir ezo peso devoir obligeaka en tant que mokambi ya Ligue des jeunes ya CRD parti politique wapi kangami na mwana mboka Mbosso Konyapanga Christophe. Alors c'est un devoir patriotique na répondre na mituna na bino, mituna ezali ya bino ya ezali ya ngai. Alors mbutu wana ya mbutu bon na kobenga ngo penza mbutu te ezaki provocation. Je te montre qu'il y a une provocation de très très mauvais goût. Pourquoi? Parce que dans l'action politique, ce qui est fait, il faut plutôt chercher à sanctionner la cause, causant la cause qui est causée. Il ne faut pas y avoir dénicher la cause seulement qui est causée. Vous autres là que non, mais pourquoi partir honorable Christophe Mbosso va réagir boy? Mais il fallait tout na et comme boy ndengenini. Et comme boy ndengenini, c'est ça en fait le vrai problème. C'est ça même la problématique. La cause ayant causé, la cause qui est causée. Na bongonde to koyeba ko réparer, te na bongonde to koyeba ko pesa ba eyano e ko isami na makambo esalamaki. Kasi to ndika ko mitu na question, esalamaki boyende e komi boyende nini. En tout cas, ba question wana ikozana ba réponse ya mituna ya mitu ya tête. Est-ce que yebi même la justice le soki ozokisi mutu. Ba okango po ozokisi ba otuna te po afingaki. Ba otuna te po afingaki, mais faut yeba na ka élément constitutif bien infraction. To zana élément intentionnel. Yango no komona eza makambo to okotana yango te. Homicide volontaire na homicide involontaire ezala puni de la même façon te. Ata même homicide eza volontaire tozo benga meurtre avec préméditation to accident de circulation ou conduire na mort d'homme eza la même sentence te. Il faut te ba makambo na très bien. Siko to lo ba ke kinga kaluka ezaka ya Mbosso. Non, quand Luka eza ya Mbosso te. Eza ya Mbosso eza pe ya Mbosso te. Parce que quand Luka eza agglomération eza cosmopolite. Eza na ba tribu ebele. Et communiquer au côté siko. Mais quand Luka en tant que communauté a une identité, quand Luka en tant que communauté a une identité yaka. Alors, comment na makambo esalamaki na palais du peuple, ndenge ndeko na biso mokili mibeko Delice Sanga, o biso tozomona ki amanka ki respect na oaza boboti na ye. Pourquoi? Parce que papa Christophe Mbosso na papa Patrice Sesanga bazaki banos na bureau politique. Alors, biso na kati ya sociologie africaine, mwana ya moninga akobenga jamais moninga ya papa na ye na kombo na ye. Exemple nga papa na kombo na ye Michel Tombo. Moninga ya papa na kobenga ye jamais. Na kobenga ye Tomsus na benga ye Monsieur Landou, na benga ye Monsieur Christophe, na kobenga ye papa. C'est ça la nature de la sociologie africaine. Mais kasi mwana ozo benga moninga ya papa na kombo na ye, mwana wana to benga kaye aza impoli. Mwana za lokola rideau. Tono so tambolaka apesaka wapi miroataka éducation oyo na dakati ndako na bango. Engona biso jeunesse ya CRD, to moto monaki ndoko Delice Sanga abangité. Atali mbula ya papa Mbosso te. Alibabi ke Mbosso c'est un voyou. Et puis faut la contexte. Contexte. Oyo les gars na kati ya Assemblée nationale, c'est entre bango ba député parce que baza na manière nde ba gérer ba problème na bango. Ngana ko kota na kati ya makambo te ponga za élité. Mais ngana koti yango to na moni abimi libande ya palais du peuple. Azui caméra. Alobi ba koloba ezana ba makambo ya loba ki makambo ya délinquance ezana ba interprétation ebele. C'est pourquoi ngana bisa ba tuke tango opesa sa définition concept nao. Di concept moko ko na ba définition ebele. Et cause dans la définition ebele, mais tango tia yango na kati ya makomi. Il faut makomi wana expliquer nature ya concept wana kati ya makomi wana. Vous comprenez? Yango moni Robert King Merton azolo bake, il faut toujours situer les concepts de base dans leur utilisation. Il faut contextualiser ça pour éviter des conceptions erronées. Voilà Mboka, Trésor Tombo, l'actualité m'oblige. Avant d'abord, on a kota na vif ya sujet. Tout le monde qui lobiawa ndeko kamere oazaki condamné pour un procès à 100 jours. Obisono sotolanda qui n'a pas été américain. Bah grâce à qui est liberté provisoire. Ndeko pas une continuité pour si mandé to ya kozongela pour donc quoi to bandika na Delice Sanga. Na okota wana. Na okota wana. Est-ce que étant que politique pour proposer ce point de vue na bino sur acte à quoi liberté provisoire ya ndeko kamere. Point de vue na ngai par rapport à la liberté provisoire, moi na pesa yango ezate. Parce que nous sommes dans un état de droit. État de droit va pour la séparation des pouvoirs. Et puis makambo état de justice, biso ba politique to côté yango te. Parce que justice la carte état de droit ezalaka indépendante. Alors tant justice ka ezui mokano na yango. Biso to na kamba osala te.
tant justice kamati mokano biso na un état qui se veut démocratique, il faut total la justice au nango ndenge nini, parce que ça aussi le principe de séparation des pouvoirs. Vous monde justice eza moko ya pilier ya fondement un état de droit. État de droit zaka la justice te. État makambo ebele mais pilier na yango eza justice bonsomi. Pona ni na kati ya justice ngana oto ko swana ngana oto ko se rendre ko se régler ba compte biso mbalete. Il faut to luka arbitrage à troisième personne oto benga justice akabolo azotala makambo selon sentiment na yote selon sentiment na ngate mais akota akabolo yango selon bakelibibe ko nde bango basala makambo wana. Donc yango na libération ya honorable Vital Kamerhe biso tomoni yango keza makamba ya justice moi to kota na yango pene ezali te parce que justice nem tazu mokano wana ebi pourquoi zu mokano wana ye momde akokende na yango tina suka mais seulement o ngana ko biso parce que justice liberté provisoire na kati ya droit parce que na kati ya principe ya droit na droit pénal balobi ke détention na manini na procédure pénale détention eza principe mais exception donc la liberté et liberté c'est la sous caution ce qui est justice à moni ke ndeko Kamerhe liberté na eza à craindre te et que avant la carte ya Congo donc à quoi empêcher bon dérouler la procédure te alors c'est ba montant sous ba motivation ba avocat qui état de santé na malam te ba oui peut que c'est liberté provisoire on est au dépendre de appréciation un juge na ba élément où ils ont la possession na pas sa liberté provisoire parce que ngai en tant que naza zuzité mais ko taka makambo na ezate mais les kir na ko sala eza que na carte ya droit liberté provisoire ezalaka donc ba juge ba pesi liberté provisoire ba ke liboso ba ke na libanda ya mibeko te bazaka na kata mibeko du reste total année posé au kende bon to ba suko suka ndenge nini tokota na sujet na biso ya mokola lelo boki koloba makambo ndeko Délice Sanga honorable Délice Sanga ute ko sala kanluka eza provocation au moment où politicien nyonso a na droit ya ko tenir meeting partout dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo mais bino JCRD bosangana ki boy ko intercaler manifestation ya Sesanga wana to retraiter en dictature tout non eza dictature te ce qui biso JCRD nete bisaki ko sala meeting c'est autre chose biso te répondre par des voies politiques ozomona yala biki no ngana osala meeting na Kanluka à ces hôtel de ville justement à ces hôtel de ville yala biki ngana osala meeting na Kanluka biso to biki no te Kanluka eza basho na biso nete mobiliser la base na biso ke no akota te biso to bisaki te akota te asala meeting ke to biso la base na biso to la kisaki to leki ni belé et biso ozalaki présent oui justement mokonzi ya engumba ya ville de Kinshasa nda monique e ko sala tension ndala biki no bon ça va na annuler ba meeting no sengeza biso to na marche pacifique to na marche pour na la kisaki no na Kanluka le peuple yaka en avait ras le bol avec escalade verbale wana komona ke boza papa oya bango babenga patriarche si kozongi na kati ya makomami ya bible otala o bazobenga patriarche obi nature juridique ya mo patriarche sociologiquement parlant patriarche azanani mais baoni o bango bazobenga patriarche que moko ya mokolo mibeko abenga ye voyou eza ko mobutu babenga voyou avant que ba peso ningisa eza nature ya biso africain mwana nyonso azala makasi to azala makasi te soki amoni mobutu ne ba manquer respect a réagir na otuna na nikisa te ngana sala en tant que mwana en tant que général to na moni que non et comme boye nete mika li bande ya parlement et ben il fallait biso tout ba disposition ndena benga ba généraux à Kanluka pour na zoki instruction na yemoko 00 l'honorable Samuel Tanda to ko bisa honorable président Mosoko na simaki biso to na sur terre mais bo sala ndengo te biso non tika biso to sala eza activité à jeunesse nde ba condition à partir de ko saisir ba informer ezaki action de manière sporadique o papa makité mais auto préparer eza auto komeli mwanani mokonzi ya ngomba ville de Kinshasa parce que activité auto sengi eza activité to sala eza activité ouverte to komeli le lopo na hôtel c'est à n'importe quel moment to ko sala activité o mais tozo banana une semaine o sala encore na Kanluka bien non eza Kanluka d'abord a une histoire Kanluka a un passé, Kanluka a une histoire. Si vous allez bien, Kanluka a fêté 60 ans d'existence. Alors, en 60e année d'existence, il y a une série d'activités que nous avions commencé à lancer. Au moment où vous avez côté à Kanluka, honorable Samuel Tanda, a lancé une série d'activités pour le 60e anniversaire de Kanluka. Alors, dans l'année cité, tout ça, dans la série d'activités, alors comme azam moko ya kati ya parti politique siko parti na convention pour la république la démocratie wap o mokandi Christophe Moussa Kambara nde tolobi ke comme papa Mbosso a réussi ko insérer makambo ya pont wana Kanluka na réussi ko insérer na projet ya Chile Gelou ke nzelo na Kanluka ba misoti na kati ya Selemba po ba désenclaver Kanluka nde tolobi to so ba activité yango to ba lycée yango na 60e anniversaire ya Kanluka parce que Kanluka na histoire eza ba politicien o ya kaming de kombo ya petit na kombo ya Kulumba ba souffra pour na Kanluka makile tanga place wana
Alors Mbosso aza na kati aligné wana ya kulumba ya petit. Alors bayaka o baza na kati ya Kanluka na peuple ozo vivre na kati ya Kanluka akondima ta mokolo moko te amona patria. Peuple ya ka o bazaka na Kanluka na babi Kanluka pesa ka ya Christophe Mbosso te ni ya Maître Samuel Tanda. Kanluka eza Christophe Mbosso te na biso wana eza Christophe Mbosso te en tant que milieu mo cosmopolite o batanda to baza na kati. Mais Kanluka en tant que communauté a une identité. Et où na Luka Mambo ezaki atien parti politique ya bayaka. Nde kombo na Kanluka bayako pesa ngo que non Luka omona makambo. Comme ye alingi aluka akomona makambo. Na do benda bango matoi. Mukolo oye akowa na kati ya Kanluka. Mukolo wana horloge ya jugement dernier et ko afficher minute 00. Et ba conséquence aux na kati ya makambo wana biso to ko subir yango. Merci. Na éviter ngam na ju parole. Ouais. Maître Trésor atikelo te belo lobi. Tellement za technicien il y a droit. Ouais, juriste je pense. Tous on en état de droit. Aux membres de l'Union sacrée. Est-ce que état de droit moi président de la République azo prôner est-ce que au monde on est réel? Ça dépend ya on a sabino que ça dépend ya conception zo benga état de droit. Ngana viole mi be côté. Ngana habité que no manifester ça la makuna te. Et dans le blanc te kana mo pande sango. Na lobi ke ngai no habité que no basala to basala activité te. Ils ont dépendre na mokanzo zo comme ville de Kinshasa parce que biso to annoncer une série des activités. To sengi yango conformément à l'article 26 de la Constitution. Ou abi place ah biso to za ba légaliste. Tana lokso passe biso ni état de droit. Tu connais pour la mkambo monter to bi ke to ko sala. Na mona ilikamon et peut-être la confusion mingi na bato bazo sala droit. Ba lobi ke to sala régime d'information. Mais bazo bo sala ke régime d'information et la soumis na régime d'autorisation. Pona nini? Marche yo sala on a véranda na hoté. Marche yo sala on a kata chambre na hoté. O sala ngo na voie publique. Alors voie publique on a réglementé ngo za l'état. L'état ne force ba disposition pour encadrement. Wapi auto komela ki pona osenga mokano apesa biso to sala série d'activité na biso. Erozolo baboy. Mona mboka erozolo baboy bo sengo autorisation na marche. Marche liboso bo sengo autorisation pana. Biso to sala ki marche te samedi. To sala ki marche te. Ya bobimaki na nzila to mona Kaluka ezala. Biso to bimaki te. Babimaki eza peuple ya en tant que communauté. Si on est parti faire le peuple wana ezaki motivé par un politique. Oko makambo wana koloba wana okoki ko dissocier mutu te na appartenance tribale na. Mona ki présence na bino na maître Samuel Tanda bazalé sur le terrain. Leader nyonso na kata sociologie africaine ou eza même essor ya démocratie biso na kata Afrique. Balobi boy. En sociologie africaine na kata ya auto bengaka na palabre ya sociologie africaine, le chef ne s'intronisent pas, il est intronisé par ses sujets. Ba parti politique mi parti politique après indépendance ezaki ba mouvement tribaux. Il y a une alliance de Bakongo, au monde à Lukamambu. Donc ils ont une histoire tribale par rapport à la communauté na bango. Alors la population Yaka qui avait manifesté ce jour-là au Kanluka, c'était en communauté. Il y a un monde que non au monde a effigé à partir aux alaté, bah nakata paigno anona car bata siré bazaki te. Bata parti msu bazaki. Neti bato ba parti. Neti mona batande quoi IDPS. Baluba o ba ko fa nakati ya Kanluka, ba comme si Kanluka comme étant seconde communauté na bango. Ba biko tala makambo no tambola boy ekosimba te. Il faut ne biso to tambola parce que Kanluka eza biso. Au moins place tabeza milieu cosmopolite parce que ba tribu msusu ba ye. On a mon trésor, to moni moza na maloba. To za na état de droit. Et au sala yo ndenge nini komona ka mere oya détournaki mbongo ya ba congolais azali banda Willy Bakonga oya détournaki mbongo ya gratuité azali banda mais Jakindala oyo kaka abengaki peuple congolais ba se mobiliser pour ba barrer route na loi oyo ezalaki ya Tiani atikali na prison et ça la bino ndenge ni état que juriste. C'est ça le vrai problème. On n'a pas les mêmes entendements. Au fait na biso ngana zali zuzité. Juge nezo azo la appréciation. Osomona ndoko Jakindala bakangaki epona insurrection azo ke inciter bato na kata haine tribal. Mais wana peine si bakata ki bakangaki na flagrance ti basamisi ba condamné. Bandeko wana uti kotanga ba kombo instruction de ce monde ti liboso ba condamné qui est déjà pour 20 ans. Alors ma motivation parce que il faut te baga source to hiérarchie à droit. Osomona bango bakendaki na premier degré ba condamné, ba condamné, ba sengi ba boy. O toke na cour de cassation. Donc oza sommité. Yakata makambo wana cour de cassation. Ndazu mokano abiki na PC liberté pour belema o bande bazana ngo. Ngana yena kata makambo te. C'est pourquoi pour na PC yo be ya no makati makambo on a la difficulté makasi. Pour na nini? Parce que tant déjà ba condamné pour détournement. Tant boké en appel. Jugement premier degré ba sursoir ngo. Bon ba sursoir ngo pona la condamnation à second degré. Pour voir est-ce que mal jugé sa place nine, erreur basala qui en place nine. Au minimum motif ya appel. Donc tant baké en appel, peine ezali mais batcha on de côté ba la juge respondre parce que le juge na deuxième juge a quoi sa lecture différente, il y a premier juge. A quoi le baké non ngana mona ki erreur ezali telle place c'est pourquoi ngana lobi na boy. Basala na niveau wana. C'est pourquoi ngai pona se prononcer eza difficile pour naza mokeli mibe côté, naza pezuzité. Na osala analyse lokola motinesi ko sala analyse.
Oh, tangi mibale pour un détournement, ça qui fait une phrase préjuridictionnelle. Parce que jusque-là, moutouni on se va founder un détournement, à jouer une présomption d'innocence. Donc il faut jugement et bima qui va condamner boy. Ceux qui va juger, mais seulement ils va condamner, on a malam. Je suis sûr, même pour l'Andeko Bakonga, Bakanga qui est je crois pour blanchissement des capitaux. Jugement bimaki. Mais, l'olègne, on bimeli. Il faut respecter aussi les décisions des cours de tribunaux. C'est ça aussi l'état de droit. Est-ce que la décision, il y a liberté provisoire à Vital Kamerhe? Bino na CRD. Jeunesse à CRD, ça d'accord, on a décision, on a juge. Jeunesse à CRD, et ça jeunesse républicaine et puis démocratique. Nenga partenaire, on a dit Koloba. Jeunesse à CRD, et ça institution mise à part. Bicho, nous sommes une branche spécialisée. Pour la question, il faut approcher Ming Bakambia parti, soit autorité morale, et vous avez encore parmi les structures spécialisées. C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. C'est la confusion. Parce que jeunesse, ils ont parti, ils ont branche spécialisée à partir, ils ont organe de base. Mais la doctrine, il y a partie de philosophie, nous avons un comité exécutif. Nous, la jeunesse, vous avez qui décision dans la jeunesse, tout ça, tout ça, républicain, tout ça, démocrate. Tout le monde dit que nous juge à paix si liberté. Tout ça, qu'il n'y a pas côté. Tout côté, mais pour la Mokamni. Tout ça, l'année, Maramazou, il y a un habit qui est au chance, tout à la procès au Souka. Nous sommes d'accord, la liberté provisoire à Vital Kamerhe. D'accord. Bon, jeunesse SR déjà d'accord. Jeunesse SR déjà jeunesse mot responsable. Azo peut sa confiance dans l'institution de la République. Alors tout l'autre là il aucun ndengeni. Vraiment encore jeunesse on beaucoup le baké. Beaucoup ça la marche ndeko s'il te plaît, beaucoup ça la marche pour soutenir ba institution na boyende motu na pe ndeko lobi que jeunesse bozana bino d'accord ya ko mona liberté provisoire Vital Kamerhe qui ezali nango normal qui bozali d'accord. Dans un état qui se dit démocratique, un état de droit, il faut aussi accepter makambo ata yozo mona ndenge zo kantana ndenge wana te na expliquer bino amba lebele ki bat bazui mikano neza makili bibeko eza bazuzi. Alors justice ezaka indépendante en tout état de droit. Biso to tikali to ko sa lelo komote on to bini to pesa parce que nous croyons en cette justice totala e kosuka ndenge nini. Président jeunesse CRD mingi ya ba jeune bana sima na ce qui lobby bango ba tosi bango pe balandi mais yo ko loba ko déclencher guerre ko lobby na maloba o lobby que ce qui m'a l'amboka délice c'est un mekili sous kokota kuna to pe ko sala missing kuna na quand Luka et vous allez mokolo mokili kusuka est-ce que et ko Luka penda suka mokili te ka ndenge lobby bon suka mokili te et ko bande mokolo valen éléphant. Êtes-vous prêt à accepter ces défis? À saisir déjà ba autorité dimanche à la kuna na meeting biso to za bani ba segera to bani on compte vendredi. Ya moniot na betaki nazo beta mbela nazo benga ba union soya JCRD. Nazo beta mbela na ba kambinyo soya jeunesse ya convention pour la république et la démocratie ya pekamba na mona mboka Christophe Mboso. Vendredi, samedi et dimanche. Toza pe toza na Kan Luka de 7h à 18h. Pour empêcher penza. Tozo ko empêcher te eza ba activité, il y a une série d'activités. Tozo mona donc mutako vana parce que za côté to fandi mutako fanda pa bimi akeli akeli mo apemi si mazongi suna kata match o to benga match mo lokolo ya omba so bo pousser en semaine prochaine ça bino to ko pousser semaine prochaine parce que calendrier d'activité to bana depuis kala so tali même temps to sagi activité le 15 septembre to annoncer une série des activités donc ça ka suite logique mokonzi ya et ya donc to benga ngo provocation parce que gouverneur ya ville de Kinshasa elle ba programme na biso très bien ya mon ato sali ka rappel ce qui autorisé bango kasi c'est ça ngasa la meeting na dimanche bino bosani biso peut to sala parce que ce qu'on autorisé faut autoriser biso nyonso les autres dépendent na yende mokambi ce qui a le que bino bosali déjà vendredi samedi dimanche botiki la c'est samedi biso to za na calendrier oyoyo to ko soumettre ça na négociation te to sengi na pesa biso ningi sa tinda belema police ba encadrer biso parce que nzele za nzela na bango eza mokonzi eza nzela ya l'état ya za yiwa paza yi ozo représenter pouvoir à l'état na ville de Kinshasa to sengi ba mesure d'encadrement ndeko moi la mboka trésor tombo ngana telemi kaka toujours na activité na bino ya semaine oyo motuna nga ezali bo est-ce que bozali ko sala ba activité yango kaka na Kan Luka ou bien JCRD et ça peut vraiment placer dans toutes les communes de la ville de Kinshasa ou comment jeunesse ya CRD eza na structure mobimba ce ko tali bien mikolo uti ko le kato te na lemba to dit ko installer communauté to dit ko installer ligue des jeunes provinciale ya district ya Mwamba to zaka na Changu to zaki na Lukunga tozaki na funa oyo ti koleka oyo toza na funa nde sali donc toza partout pourquoi kaka cible bobandi na Kan Luka to bandi na Kan Luka te to bandaki déjà tozo compter rouleau compresseur zo tambola to bandi na Kan Luka te tozo ane siko na Kan Luka to bandaki ailleurs pour activité oyo nyonso to ko sukisa yango le 4 janvier o wapi ba structure nyonso ya jeunesse to ko présenter yango devant autorité morale ya parti na ba kambi o ya parti to za na stade Imka
Nous savons déjà que le 4 janvier, ils ont fait pour la ville de Kinshasa avant d'entamer tourner dans la province. Parce que dans la province, tu dois faire déjà l'installation, tu dois faire l'implantation. Mais tu dois officialiser après le 4. Dans la ville de Kinshasa, tu dois boucler le 4 janvier. Après le 4 janvier, nous avons occupation dans la province. Parce que Bichot, dans l'élection, Bichot, tu dois préparer l'élection. Tu dois faire la masse quitter. Parce que nous avons comprendre que dans 2023, élection est allée. Élection ezali mais eza bato un groupe de politiciens ba linga élection salama bazana besoin to kende na dialogue pour négocier ba pouvoir et Délice Sanga na kati ya bato wana so na bina taxa au parcours politique Délice Sanga okama Délice Sanga débat bandai politique Délice Sanga na kati parmi bato oui non Délice Sanga aza parmi bato bazo linga to kende na négociation politique pour to ça to partager pouvoir. C'est pourquoi Biso Tobi to empêcher Makamane et la maté. Biso faut préparer l'élection. Un parti qui prépare les élections, qui veut aller loin maintenant sa monture. C'est pourquoi Biso, il y a CRD en tant que mouvement avant-gardiste, il y a parti, toujours préparé déjà l'élection en 2023. Nous avons toujours la structure na Biso, pour accompagner les candidats dans le terrain. Toujours déjà sikoyo. Toujours déjà sikoyo. Alors ndeko se sanga na bandeko mususu bango bazana besoin kaka sotel ba mususu nga lisanga bondoki boke boy bandeko se sanga na batwana nyonso un groupe de bombes politiques bazana besoin to ça nini to fanda to négocier basa la partage à pouvoir d'être ba mesana ndeko se sanga zaki na zaidi ngoma akena mbusa nyamwisi alonga na mbusa nyamwisi yana Jean-Pierre Bemba alonga na Jean-Pierre Bemba a flirté Joseph Kabila assistant Joseph Kabila ayako flirté Papa Kengo alonga Papa Kengo ayana IDPS Papa Tshisekedi Papa Tshisekedi a pesi le mot de mtoko la carte assemblée nationale ya koti ya siéger to minengwana azongi na ndeko Kengo OR opposition républicaine to kena ba élection memaki na partage à pouvoir ya sensi ya nini ya koro ya nini babengaka ya nini non ya Saint-Sylvestre tata Saint-Sylvestre ya nini ya cité union africaine o mo wapi ndeko auti kokufa o nani ndeko kojwa yake akota ina kata wana na Papa Kengo Papa Kengo comprendre que muto aza caméléon a changé à pouvoir à tout moment. Papa Kengo a sali partage à pouvoir à PCT à Longwe. Nda ye kususu ono akoti na kati ya lamuka. Akena Moïse Katumbi. Bakena Moïse Katumbi ti tokena ba élection. Tokena élection Moïse Katumbi babiki no biso ne to abe candidat fayulu. Yake na kati ya Louisa akobata campagne pour ndeko Tshisekedi azali na courant politique na ete. A Longwe kuna babeba na bimi susu aye pour akoti na inyosa. L'Union va passer vice-ministère par rapport à la politique à ses politiques. Nous, on a qui ayaki pour taxer l'institution politique, et qui une décharge sur le gouvernement. Nous avons que bateau bazam ben délinquant avant de passer la théorie belébé. Son landi français à papa wana il a un français tellement mielé que je vous dis la vérité. Maître Trésor le bébé, tout le aussi ma. D'accord. Éviter Maître Trésor Tombo oza Mukambi ya Ligue des jeunes ya CRD bon jeunesse à CRD. Ngana na posa ça tombe aux avocats ngana na posa na zo ba explication marche ezalé bon marche té activité posée na dimanche au cinéma qui hôtel de ville té ngoblazala qui saisit qu'est-ce qui a fait oyo bo organisé ya vendredi ti jour et retombé pe c'est ça nga ko sala ba activité ne bo saisir hôtel de ville. C'est ça le vrai problème. Biso CRD en tant que parti politique dimanche passé d'organiser l'activité dans le Kate. On est un individu. Les individus, un mouvement sporadique qui a peuplé Yaka. Parce que Bazaki n'a pas ras-le-bol. Maître Trésor, s'il vous plaît. Tu es bien. Nakati bino tu es bien. Kaluka bima pambate. Et ça la toujours so comme ni batu na kaluka ba manifester c'est que ils ont un leader politique mokonde aza derrière moi. Na rappelé bevelema non ça na 58 na 59. Parce que tant ba kuma ki traité ba tout moko ba vanipi ba sala misala pamba on va se constituer qui en bloc ba ne otam la kana ba kanif il suffit ka moko to ça misala ganga ka luka mambo oh no so ta kota za bima pa na ko interview avec ndeko mais on est avec action collective les c'est pourquoi je monnaie groupe moko boye ya CRD groupe abatuté groupe wana batase eza groupe abaté eza peuple yaka o avana na kata kan luka na bat muso ba adopter kan comme deuxième communauté na bango mona ki ba leader politique ya kan luka ba telemela ki belena ba réseaux sociaux ba telemela ki ba lobi art wani ko sala matin ba leader politique wana zo ba batu nyonso na expliquer na lobi ke kan luka eza milieu cosmopolite facilement nga no to goza même tendance te ba leader wana ba bato tam musuzu ba flirta ailleurs ne ba monika que no action et action politique parce que action eza na des portées tout ça à portée sociologique tout ça à portée politique. Action seulement ils ont une portée sociologique et une portée politique. Il y a un Bible chacun aura pour ennemi quelqu'un de sa propre famille. Donc voilà ba frère ba na kata kan mais pour les intérêts politiques ils a bango ne ba se soustraire na kata activité na pour soutenir munguna.
mais parce que mongune ezalaki c'est ça mongune ezalaki c'est ça ngate mongune ezalaki oya mankaki respect na patriarche na bango mais c'est parce ça que je l'ai expliqué même tabengaki les patriarches voyous justement comme bengi patriarche na opposé nga nayebi kinga na kotu na moto na te mais nazo même na figure de style papa oyo azo moboti no ce que moni individu mo ka bengi voyou c'est pas nango te pona nini comportement mais c'est là et pekisi biso te soko moni papa azo sala mabe oyebise makambo en face et il y a des méthodes appropriées pour na oyebisa mokolo nga la vandi na yo comme sous na zali na kende ko senga audience na kutana mokonzi assemblée nationale azo autorité morale na biso na kati ya salle d'attente na antichambre to koti to vandaki na prof na nga njoli on apesi mbote na musika papa menda yi prof njoli fala kota nanga mais protocole abi que non prof njoli akota tant dans kota papa mende apaiser veto abi non leki na ngai njoli tika na leka na nga za pressé na yo ko la o memangam njoli afanda kinye akoti akene pa umila so na mokonzi tanga biminga na tuni prof njoli mais feli biso to kota bia ko baza ba kulutu na biso kulutu la kana raison donc moi to ça autre mais ça tout tika leka poza kulutu omoni respect omoni culture politique omoni civisme politique. Et pourtant, c'est un professeur Njoli Aza parmi les grands constitutionnalistes dont on a dans Mboka. Ça, je vous l'ai dit. C'est ça, on n'a pas parmi les politiciens. Maëlle et Mboko, ça, la makambo bien du trésor. Maëlle, c'est ça les problèmes. Politique, c'est comme Maëlle, et on ça la béréselle comme Boigna. Ah, tu dis Boigna, on a c'est ça, on n'a pas Mouta Boigna quand même. Elle a posé question, monsieur, c'est que les lots, bino botier, date, oh, c'est ça, à outil ko tia, meeting, il est le sous, c'est ça, les 12. Bino, activité, on a vendredi, ti, et comme les 12. Ce qui est arrivé, Jantini Ngobila, gouverneur ya Kinshasa, a autorisé Nabino, Nasesanga, Bosali activité na mnoke bokoti na kaluka ngo affrontement salami batu bakufi banani boza responsable. Ouais, on verra qui gagnera. On dirait bobanga sesanga bota na kaluka boza leadership na bino. On est rappelé ngata ndo sala maternelle l'école beaucoup. Tant to sala course batu on verra. Yanga no big aya. Bozo banga ya kota na kaluka boto la leadership azwa. Biso yo est-ce que je mona place balai na zo banga fretin. Soka za frete botika ya kota ça. Kanyete est-ce que tu empêcher mutu papa. Ni kanu eza clair. Image bokanga ki mais ezola ki ça clair. Mukanda o eza clair. Nil pas a nga na bi que non bandeko na ba kota te ba sala meeting te. Na bien ngote. Nga na sengi autorisation pour la ça très fort na terrain. Non ça l'activité la nga de mukoloboy na mukoloboy. Bon activité on boseli botiaka le jour c'est ça na tindi len. Papa, mission to éviter nga na éviter ce bon. Politique to ebi Kabila ute ko ça la politique on a IDPS. IDPS c'est une opposition IDPS ko tia marche boy ndeko Kabila pa otinda batu na ba bima ba sala nini. Makambo yo zobisanga wana ngai na nzambe te pone ba bakanisaki ba osala activité mukoloboy. Biso ba activité to bandeja ko préparer ko banakala. Lokwa session ba sozo kanga malika. Kala bo mais bo sinela ki. Nga mutuna na na yeba. Est-ce que place yo meeting bisalama? Quand Luka ezaka na place moko. Non. Bango na moni ke bando ke ndeko te liboso kuna biso to na moni place to benga Bercy. Na wenzi wana. Oui mais bango pe ba osala ka wana. Bango osala kuna te omela bango. Mais dimanche ça les plein batu bango na kaluka ça les plein. C'est ça ça les plein. Bino na moni bino na ebité tam sous na ebité nga petit comme moi na nga dans la viriste. Est-ce que vous avez une terrain samedi? Oui. Na la so ba image. Journaliste répond. Na la so ba image? Papa. Quand Luka a une identité, quand Luka a un leader, c'est Mbosso ko diampo nga Christophe. Il va délocaliser alors pour que mbutu mbutu sala maté bino bo kene na mpanzi mususu yepe na mpanzi mususu. Bo sepe nango. Kasi bazo biso mbale. Nyoso za quand Luka. Ba biso boketa musu na wenza mbombo. Ba biso boketa na koto. Et ça problème te, on a biso te décision zo dépendre na ngai te. Décision de pas na ngai te ngana zaka mokomi naza mosengi na ebisi mutu ko kamata mokano na kamata mokano ngana za mosengi na est-ce que na koza décision mais mokonzi politique c'est prévoir, politique c'est faire des projections à futur. Je le répète encore, s'il venait au camp Luka ce jour-là l'horloge de jugement dernier sonnera minuit 00. C'est besoin pour ça yate voilà bozo Luka oui comme menace bozo Luka mama mususu maître nga na zongi na maloba na bino bouti koloba bobi na lettre wana bino bo comité que c'est ça nga ça meeting te na Tolobi angote mais le dimanche passé une activité na bino ya Kaluka biso tozara présent du début jusqu'à la fin ba jeune ou CRD ba ka na Kaluka maloba na bango comprendre le ténaïb ça boy c'est ça la meeting te na expliquer au papa toi mutabota maka vous comprendre mutabota maman ba parti politique te mais mutabota mana tribu songolo pakala. Vous comprenez? Donc, je te dis que non, le peuple, c'était une organisation sporadique. Moi, on va voir la quand le communiqué va manquer, mais vous respect, n'a réagir. Parce que la réaction, on a un mouvement de masse, on a un petit peu contrôlé en Azate. Nous avons réagi en tant que tel. Pourquoi? Parce que c'est l'âme, c'est le patriarche qui avait été sali. C'est pourquoi nous nous sommes descendus sur le terrain.
Vous comprenez? C'était en tant que communauté. Maintenant, nous projetons une série de manifestations en tant que parti politique. C'est différent. C'est différent. Ici, moi, je n'agis pas parce que moi, je ne peux pas engager la communauté. Yaka, qui suis-je? Je ne suis qu'un petit fretin. Mais j'engage la JCRD en tant que coordonnateur national. C'est pourquoi nous projetons une série d'activités. Pas de préméditation. Parce que dans la vie, que chaque week-end, tu as une activité. Semaine passée, tu as une Moamba. Semaine passée, tu as des activités. Tu as une Funa, puis tu as une Moamba. C'est semaine, tu as une Kakaluka, sous mes apps. Maître Trésor, l'activité on continue, je vais banapéter, l'activité na bino, au juste beau salanine. C'est ça les meeting, bino les années. Nous allons célébrer première année Union Sacrée. En tant que membre Union Sacrée. Je habite que depuis le président Bosso bureau d'âge du 8 décembre 2000 na 8 décembre 2021 ça une année. Il y a une série d'activités. Deuxième activité dans l'émission des activités de ça là il y a 60e anniversaire à Kanluka. Il y a ça Kanluka pour célébrer Kanluka. Oh putain la provocation. Ba voter musika na Louisa, Amati avion Haïti akitaka na Kanluka. Congolais yo kana expliquer na boité mais Kanluka ce n'est pas un déchet où tout le monde peut venir un dépotoir. Non. Mais batumisu ba uteko kota ba c'est ça ngo batumisu ba kota ki bazo permission pana. Bota la identité na bango. Bota la politique Martin Fayulu a kota ka to mona ki bato Jonathan Wata. Dernièrement Jonathan Wata zana kaluka asala meeting asala ki pe plein. Yo na ebike yo ni nezo benga plein. Tout a comparé ba image. Je ne suis pas là pour parler, écoutez-moi, je ne suis pas là pour parler des individus. Jonathan Wata vous permettre ba Fayulu vous permettre mais c'est ça ngo. Tala bato autant ba kombo tala ba identité na bango. Baza banane. Isa pa na bango. Ils n'ont pas bango. Pas wana ils pas c'est ça. Donc quand ils pas c'est ça. Ils pas na été, c'est ça madame ta Louisa. À moins que azo quand comme des ils ont CRD à l'omé à que Louisa ko sala meeting, c'est ça ngaboui ba sala té. C'est pas normal quand même. C'est biso to ke na Louisa na pesi kut bande ko CRD Louisa mbote mingi parce que kuna to zana. On a bino bo sala. To zana DCG na Louisa auto bisa députation nationale. Nous on va permettre. Biso kuna to zana notabilité ba Louisa. Pourquoi? Parce que ceux qui pas abatu. Na on peut ce exemple moko. Mon to ça ba projet de développement d'investissement. Faut contacter d'abord la population locale. Parce que projet de développement, ils ont projet basala, ils ont projet lucratif té. Basala ngo pour les bien-être de la communauté. À supposer yo sala ba forage d'eau. Autour de mututé. Parce que yo za mato imangongi, parce que yo za maïlo l'équipe de maïlo, yo non sala forage d'eau. Porter à projet de la non peuple à s'accaparer na pouvoir, à se retrouver dans kata projet wana. Place yo lingo cha forage d'eau cimetière dans la place wana. Non mais la main now. On les pende comme conscient. Situation yo, ils ont le rôle là. Maman ngulu. Apoti bana 14, apoti bana 17, ale 14e mo katika moko amisatu. Maître ne bandelo baki ya watan ou le bata en cause ou les bata la ba condamné té pourquoi basala ki boy dimanche poni affrontement ça la manque bata la cause. Mais ça peut te beto zonga la cause. Bato ba ko le baki. Le président ya Assemblée nationale la bandaki. Autant ya ko le baki. Yendo zali délinquant, ça veut dire yenda bandaki. Président bandaki. Délice ça n'est pour rien. Ndeko délice ça nga saute Nathalie c'est bien. Il y a des gens qui prémédité pour nani local ba anya ba picha poste ministère intérieur local ba pesa ka yango te lisumba ta magi yango na ka te bon mboso na kanga yango mboso yango na tsa le prendre tout ne mboso na kanga yango ayi ko kanga mboso te ayi ko se décharger na gouvernement o yaki pour na loi reddition des comptes Ozomon nde il a taxé le gouvernement de tout ko ba na première intervention mo Kilembe de Lise Sanga mais il avait taxé le gouvernement pas individu il a expliqué yo il a insulté toutes les institutions de la République en commençant par l'institution président de la République. Na insisté c'est tout à fait normal dans un pays démocratique. Démocratie, ils ont fait démocratie. Délinquance ils ont expliqué autant que délinquance. Mais nous t'allons abandonner koloba boy. D'ailleurs, abaloube si mais koloba. Comme la première phrase, qui la dernière phrase avec ma finger. C'est ce que tu calcules la fréquence au moins la mode délinquance saison qui 4 fois avant président Bosso interpellé. Mais moi le Bosso c'est choquant. Il qualifie l'Assemblée nationale de col blanc. Dans la carte dictionnaire c'est col blanc l'accent. Ngana ko poser mi tunate. Col blanc veut dire exactement ceci. Col blanc veut dire à l'Assemblée nationale, ils ont associé mot des enfants. Oyo mutakamba ngo un vieux un vieillard. Ce vieillard là est assujetti aux impôts. Donc azana assujetti na bento, mais azana pour ça ni pour faciliter ba tracasserie ou la fraude fiscale pour permettre mamba vivre na kati wana. Est-ce que ça premier député au qualifié bon ou amoni bon mais le congolais tout le monde a battu musupe congolais mususu même ba congolais mususu pe bazo lo ba ki assemblée wana ils ont porté le côté na république. Balobi assemblée zali dictature nezo régner kuna. Corruption lali ya linde kuna. Kolba ke corruption zali kamususu. Ko prouver on pesa makamususu. C'est ça le vrai problème de Nabi. Bino bande ko na biso ba pandisa ngo. Boza na culture ya repouser beaucoup tena ba politique, bo poser ba question de fond, bo poser ba question de forme té. Boza mi ya no metuna boza mi ya no ma question na bino té, ya ba zo dribbler ba fianso ba français mot très mielé. Le vrai problème c'est quoi?
est-ce que makambo assemblée azosala eza na baprérogative na ye te eza baprérogative na ye te mission assemblée nationale eza définie na article 100 en constitution. L'Assemblée nationale conscieuse de reconnaître en tant qu'organe de légifération et puis dispose d'un organe de contrôle. En plus, c'est une autorité budgétaire. Vous comprenez? Il y a un moment que loi budget, il faut les candidates assemblée pour assemblée ça a adopté. Ce qui a assemblée adopté en côté, le gouvernement a répété démissionnaire. Dioka, ne que de lui c'est ça nga makanse za kinini. Loi budget ba adopté en côté pour l'exercice 2022. Oui, ba conséquences juridiques. Le gouvernement allait tomber justement pour tous les partage politique, pas calculer pour nous ça. Et pourtant, l'Union sacrée dispose déjà de sa majorité. En qualifiant l'Assemblée nationale de col blanc, oh, il y a un membre, oh, il y a sagesse, oh, col blanc. Pour faire le dictionnaire, on n'a pas. On a dit que tu as dit que mais moi, je limbo la peine ma casse, c'est mbala si maintenant, kokota, to la carte, tu as sabino, bah, pour faire un message naïe. Mais dans le bi, ils ont déjà fissure depuis Kala, Délice Sangana, président Bosso, Maramiki, Mikizela qui déjà. Délice Sangana, mon corps, n'a pas eu baboué cause de Jeep jusqu'aujourd'hui. À ça, nini? Aboué Azwa Jeep. Ndeko Délice Sangana, Benyon Balami Satou. Donc, dans une institution, en fait, nous devons prêcher par nous-mêmes, nous devons commencer à prêcher par des exemples. Ndeko Délice Sangana se lise toujours par des campagnes très populistes. N'a plus un exemple. Covid est au en 2000, en 2021, 2020. Donc, René Bandi. Akaba salaire nae. Ah? Asa nini? Akabaki? Yo monaki? Aye aleki na kata média moko ya place abi que non, lui il fait un don. C'est que naïbe kasla ke dans ce maga ambulance. Ambulance somaki mais ce n'est pas que azoka salaire na il y a une année mobimba pour le souscrire en fait que les kanakata effort ya Covid-19. Et tu as la maté. Et puis il y a abi que non faut pas la réduction des trains de vie à institution. En politique national kamati mo kanu et que baninga ba bandité na ça nga na prêcher par exemple. À ça l'acceptation de lettre o ya renoncer na molima na. On a évité de poser question, on a évité question dans la souka. Mettre trésor, tu vois le banabiso nyonso. C'est ça kota kaluka ta fingaki. Parce que pour population kaluka, batika c'est ça la meeting na kaluka. Bo senga na c'est ça ngani asala ni. Quand la micro est utilisé pour nous rebelle comme vous voyez, il faut retirer quand la micro. Bon condition ça kawana. Il n'y a pas de biso que tu peuple de déclarer que déjà biso baba hein? Bala mabele quoi. Bala mabele tout na pesi bango moté même moral donc vendredi na ba totolo ngotoza wana. Quand ningi za la on a ceux qui gentina autorisé bino pour soka boyer comment compliqué. Na tini bango attaquer na biki toute la manifestation na komaki ah. Ceux qui bandi vendredi donc la charité bien ordonnée commence par soi. Mais moi je ne suis pas un chef on a fait na lo commander na kata bureau te ngamo na kata front. Yo na biki no samedi na ba totolo ngotoza na kata mabele. Et bon, c'est quoi pour Baba cher collègue, les Mbosso et puis des listes ça. Ceux qui bango bayoka. Bayoka entre bango cher collègue. Makambo na biso bien biso to côté yango tango libanda parlement. Tango na kata parlement tango to côté. Libanda no répondre na question na ngati na libanda wana ko senga nini po botika. Na expliquer au ale kaka passe le cas libanda wana. Donc lelo soka asengi pardon, le papa Mbosso. Donc activité na bino botikeli a salaire activité no pesa ni. Série d'activité na biso continuer. Vous comprenez? Ata sengi pardon hier ayi au salaire activité bino pe bozaka l'activité. Biso série d'activité cette semaine nous a déjà calé. Si n'habitude on a vu les Kinshasa au Souksa le 4 janvier. Sur le 4 janvier les qui se mettent dans la province. La commune Mukanda n'a pas lettre ouverte. N'habitude que un calendrier donc un autre chronogramme lui sera transmis en temps réel sur te protéger l'activité. Mais cette semaine nous te tiens déjà. Lelo c'est ça na sengi pardon. A sengi beskis na papa Mbosso. Hôtel de ville a autorisé meeting les 12. Bino bo continuer les 12 on a bo check peka meeting. Biso to annoncer déjà to na activité. C'est ça biso to bandai calendrier to bandai quand depuis kala. To na calendrier d'activité to bandai depuis kala. Non, ça n'a rien à voir bo bloquer été. Biso to za pour na été biso to ça activité à partir na biso. Quand même c'est quand même comme une souka ndeko. Pour ceux qui négocient ça ngase ni bolimbicité. Bino jeunesse assez de biso to asenga bolimbicité ils entre bango ba député. Assemblée nationale azana commission des sages. Ba règlement comme bango kuna na 4 biso tali biso te. Biso pour ça, la activité na quand Luka, t'es une des empêcher de ça l'activité. Il faut quand même tous être démocrate. Il faut accepter par n'ingam sosu. Depuis quand Bino on se bosi mon konzi ou beaucoup comme un prédictateur. Comment vous pouvez demander un parti politique qui est agréé par l'État congolais pour appexer à sa activité dans la montée? Mais je vous dis que il faudra que je vous l'explique en quelle langue. Le dimanche, c'était pas la CRD qui avait organisé les activités. C'était un peuple. Nicoleton fait donc Ngonge Komi Nasuka, maître Trésor Tombo, tu connais vraiment Nasuka, Volume Savi TV Zali Ngonga. TV Zali Ngonga, maître. Vous avez une manifestation à Bino Bibo Bandi en haut déjà le vendredi, le 4 janvier.
mwana mboka Delis Esanga tolobeli yango awa peuple congolais pe akotala arrêtez nini to pe na oyo koleka biba yi politique population apesaka bino miso apesaka bino motema bino affrontement kosalama entre bino ba yi politique population boche esika population faye que action ce politique azosala eza pour c'est pour satisfaire l'intérêt général. C'est ça où moi je comprends certains politiques parce que moi je ne suis pas politicien mais moi je suis politique. Je suis spécialiste en sciences de l'État. La science de l'État est celle qui étudie le fonctionnement des institutions politico-administratives. Donc, j'ai une autre lecture de fait par rapport aux politiciens. Parce que nous avons 3 catégories de politiciens. Nous avons des politiciens par conviction. Nous avons des politiciens businessmen et puis des gens qui font la politique par la business, conviction, et puis des gens qui considèrent la politique comme le roi chancelier au Pamba. Voilà, il y a au moins juste au Tanya dans la carte. C'est ça ngaza. Comment on a été dans le ça la mise à toi c'est ça ngaza. Di bango bazo ça politique bazo comme ça. Il y a au moins il suffit qu'au la parcours politique ne comprendre ce ngaza. Biso ça la politique par conviction. Il y a on a pour biso c'est l'intérêt général. Papa Mbosso ça la conviction, bio conviction. Papa Mbosso est le seul parmi les gens qui ont travaillé avec Mobutu qui assument son passé Mobutu. Conviction. Tout ça la lolo ça mène à mettre Samuel Tanda par chance. Mettre Samuel Tanda par chance. Samuel Tamba talanga à partir de Samuel Tanda kenda soa. Tangela on ma vunga à partir de kenda soa. Tangela mettre Jansi Diaho à partir de kenda soa. Papa Mbosso traité de dictature dans l'Assemblée. C'est ça le vrai problème. En Afrique, hein. Donc si quelqu'un n'a pas votre lecture, il vous qualifie de dictateur. Et puis ça Papa Mbosso c'est une dictature place né. Papa Mbosso. Non, c'est ça. Bino Baché de Papa Mbosso à la police du débat. Si tu as la police débat musa na ko regarder aux autres par élégance ados ndombasi maloba bokata miko ados ndombasi ba neko sala populisme pour la Papa Mbosso a frappé na mawe comme les libota wana na poko avant tout ça la plénière ou le jour wana na poko to ina kata famille ke neko compatir na bango parce que les kambe comme les kambo ya mawa et non les kambe comme les balinga les kambo il faut ça la théâtralisation c'est une politique. C'est ça politique tout ça là il faut respecter ma mère africaine. Nous sommes des Bantous. Mbosso n'est pas dictateur. Mbosso n'a jamais été dictateur. Si vous approchez la personne de Mbosso, moi je me dis, est-ce que le président Mbosso est incapable de faire du mal, même à une mouche? Vraiment. Même à une mouche. C'est la fin, très cher abonné, très cher internaute. Merci d'être toujours connecté, branché. En tout cas, vous pouvez savoir commentaire en abino, tout routine de l'ango mettre trésor. Et puis, pour la balance, pas ça en abisso, parce que vous savez que vous le bon commenter, bon aimer, puis bon partager. Tout coûter un abino, balas. Mais tout causant que ça t'est, coupé sabino penza en live, bah activité nous ce que ça, il y a jeunesse, il y a CRD, et puis il y a manifestation que ça prochainement. En tout cas, tous en abino, collé, scotché, branché. No bougie. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.